Si confession religieuse sur 8 va porter sur Nabango sur Denika Dimakazadi pour la succéder na Corneille Nanga Lokola président il y a commission électorale nationale indépendante ministre ya communication pe média Patrick Muyaka Tembwe azali déterminé ya kobongisa secteur na ye na boye a visitaki centre d'émission TNT na Mbinza Pigeon na Ituri 3 personnes bakufi une explosion ya bombe artisanale o esalemaki na Irumu badeta ya bailemo nyonso tout de suite na édition na biso ya KNB News ya mkona lelo. Informé bien des devoirs na biso merci na fidélité pe confiance bozo ko ba kopé sa biso pour tout ça la rabino musala kitoko édition ya mercredi 28 juillet le bandit kato fungola yango na ba baveux policière réseau salema awa na ville province ya Kinshasa lelo policier moko na commune ya Bandalungwa abomi commandant na ye po bazalaki en désaccord na likambo etali ko interpeller tote moto ala teki kashnete na kati ya discussion wana policier abomi commandant pe akufaki sur place nzoto na ezalaki acheminé na morgue pe policier wana akangamaki po na likambo yango commissaire général la ville province ya Kinshasa général Silvano Kasongo asengi ba interpeller ba policier nyonso pour que a recycler bango lolenge ni mosala esengeli esalema. Tobisibino na bandeli que si confession religieuse sur 8 ba signé procès verbal sur choix ya moto o ba poni pecho yango kozala dévoilé dans l'Assemblée nationale kasi les deux autres confessions religieuses entre autres SCC na catholique baza d'accord TP ba sengi que consensus ya malamu ezo mabozwa image pe commentaire oyo. Après une longue journée de travail, ma confession religieuse va désigner candidat à Bango pour remplacer Corneille Nanga à la commission électorale nationale indépendante Seni na Mukuse. Désignation Ango est allée opérer dans 6 confessions religieuses où elle se déroula qui sont représentants de l'église catholique et protestante au Baklaka qui porte pour la faute et consensus. Évêque Dodo Kamba, président de l'église de réveil du Congo, a annoncé que le procès verbal est sanctionné, rencontre na Bango et cause la transmis dans l'Assemblée nationale pour nous rendre public non ya candidat ou yazali désigné. Mais selon ma source, ezali bongo Denika Dima, candidat église Kimbangu Stende azali choisi pour nous remplacer Corneille Nanga. Pour répondre à la question et position église catholique et protestante, évêque Dodo Kamba a précisé que bazala qui ensemble peut travailler ensemble, nyonso et salami et longo même ceux qui va signer procès verbal T. Ba église o est signé procès verbal oyo ezali église kimbanguiste musulmane orthodoxe salutiste indépendante pe évangélique nde ba signaki kasi ba catholique pe ba protestant ba valider choix yango te malgré résultat ya vote. Selon charte ya ba plateforme ya ba confession religieuse à défaut ya consensus pour un candidat moko kaka option ya vote ezalaki levé na grand bénéfice ya profil présenté l'église kimbanguiste o ezali bongo Denika Dima. Procès verbal ya désignation na ye ezali envoyé dans l'Assemblée nationale pour l'intérinement Yambo azala officiellement successeur ya Corneille Nanga na centrale électorale. Denika Dima Kazadi 60 ans d'âge azali bongo na plus de 30 ans d'expérience professionnelle na kat na yango 23 ans na domaine électoral na niveau international pe national ya géré ba projet électoraux ya ba valeur ya bednene asala makabebe na o etali bongo domaine ya ba élection. Soit il y a 6 confessions religieuses à Salabongo, plus de 80 processus électoraux na kati Afrique Mobimba. Azali ancien directeur ya référendum na élection ya ONU na Soudan. Azalaka conseiller technique ya PNUD na Tunisie na avril 2011. Puis à Sala Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. Détenteur ya master en sciences politiques puis diplômé en administration des affaires. Azali n'a plus de 20 ans d'expérience électorale, paie sous ma compétence avérée pour le domaine de leadership, les sous planification stratégique, paie conception et direction, il y a un programme Azali Bongo en matière électorale.
Na boye dossier ya candidature ya Denis Kadima ezalaki soumise na autorité ecclésiastique ya église kimbanguiste pe batrouvaki ki azali profil ya ko renforcer indépendance, impartialité, professionnalisme, transparence, pe redevabilité na kati ya service public ya commission électorale nationale indépendante pour na kosala ke élections à la libre pe transparente. Kasi na ngambo na bango SCCP Église catholique bazali d'accord te bango bazali kozela ke consensus ya malamu ezwama mpona koyeba pourquoi ba écarter ba candidat mosusu et pourquoi ba retenir candidat ya église kimbanguiste. Affaire oyo etikali en suspense Kinshasa et l'équipe partout. Toujours na oetali désignation ya ba nouveaux membres au bakokumbe na masolo na centrale électorale, secrétaire général ya mouvement social pour le renouveau Raphaël Ouloulou a dénoncé menoir ya ba politique o ezali likolo ya bato o bazali kosala mosala notamment ba confession religieuse azali awa na micro ya Peggy Ilunga. Eloko biso toza kosenga ete ba tata ya mangomba na ba confession religieuse batikala nde sembo pona nini pona koyeba kopona mutu oyo akokamba seni azala mutu na bwanya mutu oyo alingi vraiment mboka Congo kasi angele na nini oyo bandeko na biso mususu bazali kosala po baza na pouvoir ba instrumentaliser ba confession religieuse na tinete mutu oyo bakopona azala mutu oyo azali ya société civile na maloba kasi na mutema nae azali mutu ya UDPS na tango oyo bandeko mususu bazali komona makambo mana mazali kolengelama ezali malamu mingi te bakoka kotelemela yango na tinete nyamu ekoka kosalema te. Biso na FCC tolobi tolingi mutu oyo akodirige seni azala mutu impartial, mutu oyo azali kotalela kaka ngambo yoko te, azala mutu oyo auti société civile ya solo, mutu oyo azali akoponama na ba confession religieuse inso na ndenge soki bayokani na lolenge oto bengi na lopoto na consensus. Tala vision na biso yango wana. Consensus nde ekosala te na boyokani bona ba confession religieuse inso bayokana te topona mutu boye po akamba seni. Kasi oyo akolukaka kolekisa mutu na makasi po kaka aya kokoma mutu na bango ata lelo be batu o baza na pouvoir lelo wana biso pe toboye ba délégué bakoki kozala tokoki kotinda batu mais tokotinda batu kaka soki toyebi te makambo mazali kosalema kuna mazali malamu totinda kaka batu na esengo kaka ya kotinda na tango oyo mutu akokamba seni azala mutu oyo aza kotalela ka kote moko azala be mutu ya société civile UDPS wana tolingi te. Recensement biso toboyi te. Recensement ekoki kozwa mbula mitano mibale misatu toyebi nanu te kasi recensement ezala condition ya kosala maponami te. Maponami na mboka na biso Congo tosalaka yango na 2006 2011 na 2018 tosalaki yango kaka na oyo tobengi fiche électorale oyo ezwi bakombo ya banani ba oyo bazali na âge ya kovote elingi koloba opération moko oyo ekoki komema biso na kopona eza identification des électeurs eza recensement te. Ye premier ministre aza koloba likambo ya recensement gouvernement na ye evotaki budget ya maponami te. Gouvernement na ye est-ce que na budget batima mbongo ya recensement te. Omoni te nyonso wana bazolinga kosala nde mobulu balingi nde retard ekota bongo baya kojustifier tozalaki na makoki ya kosala maponami te mpona boye
tolobi batika nde distraction. Population quinoise pe azaraki ya kolobate na désignation ya Denis Kadima na tête ya centrale électorale o esalemi na 6 confessions religieuses na place ya 8 confessions. Bola na bazan na micro ya Peggy Unga. Tu savais na leçon ndenge salami. Ndenge pe la ya mutura ya kimbango pa zui aleki to sepeli. Catholique pe basali mingi. 2006 bango, 2011 bango, 2018 bango. C'est que l'église sous les athées, catholique, yango sikoyo pe bango pe mpanzi to sauver la victoire bimiwana pour que na bien na 2023. Donc likambo za wana catholique déjà ça zo tourna ye na Congo wa tozala ba confession ebele catholique aye mokote protestant ali bakimangisa ba ali baza ebele musulman zali sikoyo comme tour baninga catholique pardon zalo ndengo za wana Congolais asa fongoli miso ole ko fungola kamiso na makambo ya lekolo okosi mboka olingi bana biso batanga te tala bino bobala te biso to bala to bote ebele bokosi mboka bokosi na biso ba Congo olingi mboka na biso ba parents bolia ta pardon papa te ndenga za wana to tiki pena Denis Kadima yo to souhaiter yo zala sala mais tambola ndenge mboka ezo senga biso nyoso to wana sima na yo pona ngai na za ko regretter mingi pour un comportement ya ba Congolais. Comment voulez-vous biso ba Congolais bati abe malumal abe bisi abe bati oyo nani Ngoy Mulunda azali pasteur abe bisi baye bazako wela na sikoyo na baoyo Rosar na oyo mususu wana bazako wela na kuna bazako boya kuna bazako boya bon na yebite pour na nini bazali bato na nzambe po moto na nzambe atalaka liboso intérêt ya population parce que bango baza ko représenter nzambe pa na population wana l'état aza ko représenter pe nzambe na côté na ye ya l'état bon sikoyo entre bango moko ba pasteur ba jo kanate bon sikoyo biso ba population ba kotika biso wat avi na ngai na moni yango mabete parce que mboka ezali kaka ya catholique te ezali kaka ya protestant te ezali ya bana nyozo ya Congo bandimi nyozo ezala catholique ezala protestant ezala kimbangiste ezala bao ya ba église de réveil bango nyozo baza ba pasteur soki bao basala mais batikela be bande ko mosusu etika basala mais c'est réellement soki catholique na protestant atangai soki tozo boya pona raison ezali po ngana mona kana mboka oyo soki kobunela ba confesseur religieux pona kobunela mboka batoto mona kana balabala o balobaka na ba télévision na ba radio ezalaka église catholique na mwa muke protestant ba église mususu wana toyokaka bango te batimbangisi wana na ta ya kabila bao bayaka kolobake mwana oyo kimbango alota ke akodirija kamboko mbura na mbula ezalaki kimbangisi bato balobaka kabila bango bazaka na ngamba pouvoir mais toyoka jamais kimbangisi ba défendre peuple congolais na pouvoir oyo eza en place bango bazaka na ngambo wana ba confesseur religieux ko bayaka koyeba na kobima kaka soki ekomi ba élection mais pona kobundela mboka bazalaka te yango wana catholique bango babundela mboka protestant babundela mboka yango balingi choix ya candidat ya seni azala choix oyo eza crédible oyo ezosepelisa peuple congolais mais ba choix moko ya ba manœuvre wana ata ngai na boyi yango lelo zimbongo osenrichir peuple ana passe lelo lobi okokufa bongo siko génération oyo tiki bakoko na yo bakoyaka wana bakosuka wapi botala esika bozomema Congo nakosenga na bakonzi batia mai na kopo bafanda bazwa pe catholique na protestant bango nyonso basangana batrouver consensus. À Est démocratique du Congo, 5 personnes bakoufi na ville ya Beni lors ya batako esalemaki na ba rebelle ADF Nathan Siata a plus de détails. 26 miliciens toya général autoproclamé Mundus va se rendre auprès de l'autorité militaire na Bendera moko ya localité zali située à 125 km ya ville ya Kalemi na province ya Tanganyika. Ezali porte-parole ya armée na province oyo ya Ituri nde azali ko livrer information oyo mokolo ya lobi mardi 27 juillet 2020 na presse locale. Na kondimela Moïse Jacques Kalume
ba miliciens oyo ba se rendre suite ya pression ya ba forces armées ya République démocratique du Congo oyo bazali ko tcha sur bango azali ko affirmer lisusu que Général Dieudonné Mouima, commandant ya 22e région, il y a réaction rapide dans la région, yende azalaki sur place na bendera pour coordonner ba opération ya pacification ya parti o ya République démocratique du Congo. Ezali un groupe ya ba miliciens bendera et sika wapi centrale hydroélectrique ezalaka. Bazalaka déjà wala na bendera pe bazali ko appartenir na Mundus moko ya ba chef rebelle, bazali ba oyo tobengaka ba rebelle toi oyo bazali na service ya Mundus. Tango bayokaki ba coup de feu ya armée na biso pe vi professionnalisme oyo armée na biso abandé ko bunda na yango nde esalaki bandima ko accepter ko se rendre pe ko déposer ba armée na bango ndenga bakisaki. Il y a quelques jours même source a annoncé qu'il est sous la presse locale que général autoproclamé oyo Mundus ayaki ye moko ko se rendre na ba miliciens na ye mususu. Na 2011 la population ya contre oyo bazalaki ba victime ya tracasserie ya ba pygmée. Mundus à l'époque azalaki militaire ya force régulière azalaki dépêché kuna pona ko réconcilier bandeko oyo atwa pena oyo armée congolaise na bongo nde aprofitaki pona ko sala ngo milice na ye sur place grâce na appui ya certains rebelles ya Kotumba. Côté ya Beni 5 personnes babomaki bango pe plusieurs personnes bazali portées disparues pe lisusu bandako ebele ezali pillé pe lisusu incendié na nouvelle incursion ya ba rebelle ADF na commune ya Bulongo secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na Nord Kivu na butu ya mardi pour la kotane la tongo ya mercredi 28 juillet 2021. Nouvelle oyo ezali confirmé la presse locale na chef ya secteur oyo na entretien moko oyo asalaki na nzela ya téléphone. Ennemi azwaki daso commune oyo na ba air tardif ya mardi et sika wapi abomaki 5 civils na kati na bango basi misatu pe mibali mibale na quartier Mbela ezali bongo bilan moko na provisoire après ayi kozwa quelques personnes en otage pe nombre moko oyo eyebani nanu te ya batu oyo akei na bango ndenge azali ko indiquer awa Bozi Sindiwako chef ya secteur ya Rwenzori. Pour la société civile locale, riposte farouche ya ba élément ya ba FRDC limitaki ba dégâts humains pe matériel mokolo ya lobby. Tozali ko féliciter quand même armée na biso oyo ayi ko intervenir mbangu pona ko stopper progression ya ennemi oyo esali malamu. Kasi ba militaire na biso esengeli bayeba ko sala offensive, c'est-à-dire ko attaquer et non ko sala ka défensive. Ezali oyo ezali ko pesa force na ennemi po ete azali poursuivi te partout esika wapi oyo azali ko batama ndenge atalisaki kasali bin kapepela membre ya structure citoyenne oyo. Attaque oyo ezali na base ya paralysie ya ba activité socio-économique na entité oyo mikolo oyo po ezali ko tourner au ralenti depuis tongo ya lelo mercredi 28 juillet 2021. Bakondi bocha mayele poete citation ezonga na kimia nyonso na partie est ya République démocratique du Congo Kinshasa et l'équipe partout. Nangambo na ye ministre ya communication peu média a visité qui centre de mission TNT na Mbinza Pigeon wapi apesa ki orientation pe azali déterminé à kobongisa secteur na ye bolanda reportage et salamina Nathan Siata. Ministre ya communication pe média Patrick Mouyaya a effectué qui mokolo ya lobi mardi 27 juillet 2021 visite moko surprise na centre de mission ya Binza RTNC. Objectif ezalaki ya ko se rendre compte na état de lieu ya centre oyo lendemain ya réunion interministérielle oyo salemaki mokolo ya lundi sur migration vers télévision numérique terrestre TNT. Sur place, Excellence Patrick Mouyaya a visité ba salle nyonso esika oyo ezali logé ba matériel ya centre oyo. Ezali visite moko surprise oyo na sepelaki kosala après réunion interministérielle ya lobby na comité ya migration vers TNT. Na lingai komona ngai moko à quoi ressemble actuellement site oyo pe comment diffuser nango ezali kosalema. Na yebaki ke ezali na ba petit souci pe na lingaki ngai moko na sala opinion na ngai sur yango. Lisusu kotala dans quelle mesure toki ko relancer. Idée ezali kosala de sorte que ba Congolais va consommer davantage numérique na mboka na biso. Lisusu il faut qu'on s'assure que makambo nyonso etambola ndenge esengeli ndenge a expliqué ki ministre Mouyaya. Constat sur terrain globalement centre ezali bien tenu hormis quelques difficultés quotidiennes. Lisusu le fait que ba chaîne nyonso ezali ko travailler
pas selon ba norme oyo ezali requise. Certaines en lieu et place ya kozala na ba faisceau bango bazali comme ma laptop na centre. Comme solution, ministre azali ko préconiser dialogue moko na ba chaîne ebele pour na komona comment ko professionnaliser mode ya ba diffusion. Azali ko estimer que ba chaîne union so esengeli ba fonctionner na ba norme, sinon ba signal na bango e kozala couper. Tokoki konote awa lisusu ke ba coupure intempestive ya électricité ezali ko créer ba blackout. Pour na ko pallier na problème oyo ministre a proposé ko remplacer ba ondulaire défectueux oyo et koki ko prendre relais en cas ya coupure ya électricité. Ba difficulté mususu il faut komona comment ko encourager na ba prime ba agent oyo bazali ko lekisa butu awa sur place pour na ko assurer maintenance en cas de panne. Il faudra aussitôt clarifier mode de gestion entre Téléconsult et Renatelsat. Toza na ba réunion na Renatelsat pe Téléconsult pour na ko sala ba point pe ko sala état de lieu. Ezali na ba prestataire awa Téléconsult oyo azali visiblement pe azali na nuwana ezali donc question ya ko clarifier certaines choses na Téléconsult ndenge a insistaki. Après visite au ministre de la communication à Salaki séance de travail moko na ba agent ensemble ba pasaki en revue topé ba talaki ba défi pe ba difficulté oyo bazali ko kutana nango na fonctionnement ya centre oyo. Et c'est là qu'on rappelle que centre de mission Binza oyo zali ko appartenir na RTNCP Téléconsult nde à la réhabilitation nango pe a équipa yango Kinshasa et l'équipe partout. Esi mo message nango poto blevita pour la mikolo pe ban na vitamine plus somba lia okopesa nga raison kasi kobosa na te kezo te kama partout pour ça produit ya Beltesco. Kaka ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na blevita. Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamine sachet moko kaka ya pamba ya blevita ezana essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie, farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux, farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu, farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu. Kobosa na te ba tiepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa. Poto blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosaka na kitoko. Poto oyo bozomona blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo Ya mode. mais la poto blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Lelo mokili mobimbezo célébrer journée mondiale contre hépatite. Bolanda hépatite eza nini epesa makandenge ni pendenge ni ko éviter yango na image pe commentaire oyo. Journée internationale Le 26 juillet chaque année mokili célébraka journée mondiale contre hépatite. Initié na OMS, journée yango ezali destinée à faire connaître ba différentes formes de hépatite na grand public pe ko fournir ba axe d'action ya maladie yango. Na mokolo ya lelo quelques questions ezalaka poser pour na kolakisa lolenge nini hépatite esalaka na nzoto ya moto. Ya liboso, comment reconnaître l'hépatite? Comment l'hépatite se transmet-elle? Qui est exposé à l'hépatite? Quelles sont les différentes méthodes de prévention et de traitement et de maladie yango? Malgré les ravages qui provoquent l'hépatite, différents hépatites, la grande partie méconnues dans le public, ils souvent ni traités ni diagnostiqués. Et c'est que les infectés peuvent couper comme hépatite B ou C.
Naboe OMS ezo tiré sonnette d'alarme pour la kotalisa na cadre régional lelo que fléau lokola hépatite ezali koboma na ndenge ya kosakana te na mokili mobimba. Journée mondiale contre hépatite et qu'on rappeler ampleur ya fléau ezali kosala que risque nango ezali makasi na kati ya mokili mobimba. Près de 1,4 million de décès enregistrés chaque année. Puis sous bas centaines de millions de personnes bazali touchées, affectées chroniquement na maladie hépatite A C. Hépatite A, 1,4 million de cas d'hépatite enregistrés chaque année. Hépatite B, 2 millions de personnes bazali infectées na mokili mobimba. Hépatite C, 150 millions de personnes bazali portées une infection chronique hépatite C na mokili mobimba. Ba action ya dépistage et sale makaka si batobele baye bakatendenge ni hépatite ezalaka pe bakendaka ko se faire soigner te. A manifestation ezalaka ba sensibilisation ezali ko sale na mokili mobimba. Pour enregistrer baka hépatite pe koyeba lolenge nini ko remédier na yango ndakisa na mboka France bango bazalaka na journée propre ya dépistage hépatite C le 18 octobre et ezalaka institut na 2013 na ministère na la santé pour ampleur ya fléau hépatite. Et c'est même koyeba que maladie hépatite ezali actuellement un vaccin préventif te kasi lolenge nini na komi batela na maladie yango qu'on se protéger pendant rapport sexuel, qu'on utilise effet personnel et à motonio sauté, éviter en gros, puis qu'on fait très attention tant que vous allez les produits jetables. On attend vous allez qu'on se faire tatouer, tout qu'on fait faire manicurer et c'est même qu'on fait très attention. Ni vous allez qu'on ça là-bas effet en nani, vous allez qu'on ça la peau, vous allez exposer na cause hépatite na ba forme na yango so. Kasi na mikolo na biso mingi médecine traditionnelle nde traitaka makasi maladie yango même ceux qui mindele pe ba traitaka yango kasi le plus recommandé ezali ba aliments riches en vitamine A yango ezalaka remède makasi pour hépatite. Donc esengeli ko veiller sur alimentation na yo ni ezali kolia koyeba biloko nini ozali kosalela surtout d'objet tranchant et koki kosala que ozwa hépatite mpona komibatela lia kitoko pe éviter bisimbasimba bisalela Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News aux premières chaînes d'actualité. On continue Kasnengala. Tozoko bakope sabino ba émission en kitoko besoin extrait ou émission Kindoki politique ça déjà en ligne na chaîne YouTube na biso Kaskobo sanate ko s'abonner. On a toujours réuni la présidence ya Seni dans ma beaucoup ba confession religieuse mais depuis bana repesa bango société civile mais plus précisément confession religieuse depuis bana repesa bango to bana ba abbé to na ba pasteur. Il y a des choses qui sont évangélistes, mais tout ce qu'on a le même résultat. Ma frère, on a chaque jour, mais tout ce qu'on a le même résultat. Je pense que, bon, la culture il y a biso noir, nous croyons plus, nous donnons plus la sériosité dans la salle en Zambie, nous les accordons encore une chance à gérer sous l'élection. Mais j'ai entendu les communiqués pour dire qu'ils subissent des pressions. Les pressions, ça va toujours exister. Et ça, guerre contre au pouvoir, et ça, comment on appelle ça, ça veut dire tout parti politique à zone conquérir le pouvoir, il y aura toujours des pressions. Dis-moi, je ne veux pas ça, moi je ne veux pas ça. Mais moi je pense que si les confessions religieuses veulent vraiment que ça soit du sérieux, ils ont la même mise pour tout faire. Moi je ne pense pas que s'il y aura l'église catholique a proposé, et c'est ça proposé, et qu'ensemble, bah, ça les vote dans je ne vois pas là où la même mise de Fatifa arriver. Parce que déjà regardez avec la sélection c'est compliqué. Je suis analyste, l'analyse c'est mettre les faits que même les communs du mortel les maîtrises aux humains à Kambou autour de la disposition population normal tout. Il y a un fait que moi j'ai relevé, peut-être beaucoup ne le savent pas. L'église catholique où Evandi est dans le siège dans le Congo central où ils ont plus de 80% de membres Congo central, les pères spirituels et du Congo central a porté un choix à un Kassaïen. Moutoyo, l'église catholique est dit pour représenter la banque, ou la candidat à Zamoulouba. Mais chose grave, l'église catholique qui semble
ne pas avoir de tendance en termes de géopolitique, tout ça, ils ont quoi moroté a envoyé un candidat de la même province que le cardinal Ambongo. Je referme la parenthèse, la population lui-même va comprendre. Ça, c'est pour dire quoi? Les gens qui espèrent, des gens qui disent plutôt que chef de l'État a saigné, a commission Ouyaï. Mais, Totangi loi électorale et Bandeliti Souka. Il n'y a pas un article qui donne le pouvoir au chef de l'État de donner des injonctions à battre à Séni. Ça veut dire, soit qui est au limite, soit tout le monde qui est battu sur la faux. Bon, prenons un moment, mettez-le comme président. Qu'est-ce qui va arriver? Vous pensez même si Togo doit, je ne sais pas, qui on peut aller susciter pour nous repérer ça. Séni, à Rosalaga contester. Quelqu'un a dit même si c'était Jésus. Ça. Je vous dis, s'il vient ici, l'élection Sami, à Rosalaga contester. Pourquoi? Parce que on n'accepte pas de perdre facilement. Okay. Et c'est pourtant on ne perd facilement. On va avoir des contestations, des contestations, des contestations. Confirmé bino ezaka esengolangai merci na bino bozala ki ebele kona na biso partout dans le monde merci l'équipe technique et rédactionnelle osala ki mosala ki toko na sima caméra oyo tozala ki na Hervé Zaka awa tozala ki na Peggy Ilunga régie et si mama ki na Timothée Kayembe na réalisation ya Nathan Siata édition et kombama ki toko na merveille Mobende toujours na coordination ya grand lieu ya communication Dimuketi Manganga na bino tokutani mikolo ezali koya na souci moko ya koservir bino toujours ndenge bolingaka Réalité ya bana kino